Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Moteming Bandeko Balandi, ya Naomi Barcelone TV, ya boss de boss Naomi Barcelone. Et merci beaucoup na RK Mouchanga Champions League, Papa na Barque, l'espace Kitoko Bopesa Lalou Maleba, les professeurs de la bière. Autrement dit, M. Flamingo, Asolaka, du jour au jour, na fanatique, na biso. Et merci, na abonné, na souvenir, tout beau, continuez toujours à s'abonner massivement na Naomi Barcelone TV. Et na Barcelone Star TV, on a deuxième chaîne, na biso, place pour les films, Makasi. Vous continuez toujours. Merci beaucoup, Nachiva Shinto et les pères de jumeaux. Et Nabo Sanité, Maître David Douy, Makalangi, Nakati à Paris, Moninga, Maître Blaise Bekwa, coach olympique. Bambote, merci de votre soutien. Maman Fifi Lokula, Nakati à Bobini, Maman Annie, Maman Ade, Napesio Bambote, Maman Fadi, boutique d'habillement, la main de l'éternel, na Brazzaville, Napesio Bambote Belé. Et Lelo, na invité face à la loupe, Tozana Nani, Tozana Mouto, on a bien un star internet. Il y a bien un star à YouTube. Banda kanga YouTube na kitate et yende trouver tani masulo pour na lelo et c'est toute la première fois to yambaye na kingakati et to sola na ye to betani masulo vraiment belé. Merci la réalisation de Wonabiso encadré biso vraiment qui so connaît to lo qui so makiasi. C'est dans la même morale na yo déjà au fungolanga pour na pesa invité na nga lelo. Bonjour les Kechu mwana. Bonjour Lalou Nabiso, mon Angeli Moria Tongo, à la Taralola Benabiso Didenzongo, à la Taralola Watebele, le quoi la Watebele, Kantayala, Zema Bilamba, et Angeli on a vu Nanga, on a vendu la caméra $500, ça n'a eu Kantayala, la caméra $500, Naya, oh c'est quoi, oh prends, je t'aime trop, tu fais trop de belles émissions là. Mais bon, Kantayala, oui, je te kiffe trop, ça peut émission, ça peut solo là. Quand tu as marié à Gafa, on a ressuscité, on a milé, on a pas zate, pas ngai, qui n'a pas moli, batché dans Zoom, on a évité. C'est bon, la loi, ça lui a fait plaisir que les gars de Naomi Barcelone TV, là, c'est ma fille, Naomi Zamoananga. Naomi, c'est ma fille, c'est ma soeur, c'est ma chérie. Moté, ma RK Mouchanga, la vie, beau-frère, ça, ça reste comme nous, les gens sont bas, Nanga. On est intelligent, mon garçon, mon tonton, mon Naomi, Soki. Ça la présentation TNRK mais on va risquer ça c'est mon beau temps ça va non ça c'est ma sœur on va risquer mais c'est bon c'est bon tu vas comprendre l'ambiance les carrément boy et na c'est la mine sur dans les Kechu ata même na ba en dehors la caméra tout ça ranika boy et soyez la bienvenue déjà na Kingakati. Ouais, merci. Merci Kingakati, c'est bon. Mais il y a chaîne de ça théâtre na encore parce que tu côté na milieu théâtre na production. Mais on peut te relever là non félicitations d'abord à Naomi Barcelone. Où il y a ça qui tout que le film est cartonné. Alors parmi les filles où il y a théâtre, il y a qui font la chaîne Moutali Bosso, une génération na bon na vision et bien ba négliger qui Barcelone, bien ba tonga qui rokoka aussi là non et toi la moto ils a été bien te fou la rabatou. Nazana yo Zora Maël, on a pour évoluer. Mais on va dire que les questions de foule à tout la lutte, mouton, flotter. Non, Maël est né, ça là qui a honte de ça, les lots grands et ça là, les lots canaux, super, c'est ça. Donc voilà, Babi, Naomi Barcelone, toujours Liboso, qui est dans Liboso, Mama Oumela, et les questions, moi, on a vu sur le Kingakati Awa, tu as quand même système, Nabiso Moko, tu sais, tu as les questions, tu auras photo, tu sais, la page Nabiso, la question, Isoya, des paris d'autres. Donc là, vraiment, la fin du boy. Na nga innocent na ba question zo tende libanda na ba fanatique na biso ba baki totuna le Kechu ba monaka le Kechu mbala moko na TV pembe na ba comédien est-ce que le Kechu pe azalaka comédien bien alala la muka kamba moka yene na YouTube na ba succès bien a galera rapide totuna non le Kechu galère c'est trop dit parce qu'on a une famille pauvreté na ko na famille moko bien grand-mère nanga qui moli moné et puis manakimia abokola na très bien na mona lemba ne grana lemba bota na mama yemo na mona lemba ta mama yemo peut-être moi que c'est bota ba konzi ba tebela somo kano to lingara tangara moi sigo ne bisayo
naza mwa moko boye nalingaki visibilité trop parce que biso on ndenge famille kambi toza bato mo tolingaka atanga tolingaka actualité napesi sere nanga Sandra Kambi Mbote aza na Canada motema Nicodème napesi mama nanga mpe Malili Masango Foi Mbote oyo kambi oyera boka Malili Masango Foi ye mère nanga napesi ye moto bisika azali c'est-à-dire que il aza moto azalaki kaleso na mi mutu na mi c'est-à-dire que ayokaka te aza motu moko boye c'est-à-dire que toyeba biso nalemba nano toza bato moko so yo tinga papa Malili eza mère nanga ayebani na makasi et pas masisi que ça pas sandra parce que to biso na lemba to kanga naza moto to kanga na lemba oleka wapi Rosi Kambi moli monepe makinya on a serre na twanji parce que on a belle serre parce que c'est gagné à bonne zone ni ça Rosa qui ça bonne lemba parce que la puissance to ça qui donc biso toi puissance faut to elo moi makilanga linga visibilité trop quand on va na ba ba kanto ba na ba mundirba et puis c'est bon séjour na poto bisika zali to va na le port moko yenda pesa nga goût ya théâtre na zo linga ngo déjà na sala ranera ya na lotika ba tournage mais la resaki to ki je peux te remettre ko to taper copa ngo pe to ko tipe to moza pe na mondiba to mondiba fond pe te groupe to fond pe ya gilet ki tenga na so akenda pi a miska to zala rapi wana biso nyonso et puis peut-être on peut te remettre komi ko taper makasi ba ya na biso alemba na bande na so muso bazolinga kochanga poate kofina pona zaki sera na bogare avant na locha ba choko zaki vraiment bogare kitoko pembe na ngana naturel ya tel lo choko ekomi à jaune à vert non ya kala va tentira kitoko et après tout et aussi malangote na sala film moko vidéo contre na so na bosse non il a tali na monde on d'ailleurs bien to sala pe bo sala pe bien ba producteur ba etiki mbote bien mo ça venir sur lemba bo bengela biso le ketch bo tunda bat mais oya boye bacho tableau moko o bacho kuluna na butu ocho kuluna ngako za kuluna na kutana na ya Lolo Swami le producteur a fondé la chaîne New of East Congo petit na ngamo be masa na ngabonde ko ngamo be sifa petit à quartier a fondé la abikeleke choko ko saba ma internet papa mama natanga na ifasiki atana le mois minerva na ko ta classe te yango na lingana sa ma internet abikeleke chu ya le fondé chaîne na internet est-ce que ko sala le problème c'est qu'on a si fa petit à quartier dim ta motivanga ya te ke yim ta l'accent te mais a motivanga a pesa nzela ya kokota na chaîne ya liboso za ka si fa petit à quartier pa lo so na kota be ngamo chaîne na luwa ngamo caméra na luka technicien ce qu'on a yebe ko pa YouTube ozo luka zo futi na mbongo na yo oluki monter wana na vena nga Gino Kapore ta tika nga te ta pesa komba leke chu Gino equaliser Kapore ti wana papa na nga ko comme wana ko na Gino ko meka te pona kata ka soutien c'est ko meka te na Gino equaliser Kapore ni biskaza ya ça le plaisir yo ta pesa komba leke chu pona na no ya ta ata actualité ya te loko ya te lo ya te mena ya mbaka Gino après ça ngaka espace ça veut dire que ça la pousse les qui nae parce que toi ba swahili biso nyonso ndiko wangu mkubwa wangu après ça nga chance toujours na évoluer Gino no travailler le pe mambo kitoko te le so la déception ba boya ka eso sala kani na kona ebiti lo akini mamba chaîne na oya na chaîne ba na Martabu Simba Info je pense Simba Info na ba Ezekias Mulopo na ba Cynthia Wadol okuta Cynthia kuna tondo travailler chaîne en après nous y a la chaîne Noli Tambu Congo Top News na yewana Noli ayo Pedro Gafe na ye te pesa kinga non pas ko pesa mais et pesa kinga moi kimia c'était un frère to mesana kimingi ala ça kinga bolingo ngapela ça ki bolingo ça qui vraiment très bien mais le séparé et kabola ki biso parce que la maîtrise ya ko comprendre maramote ngana na comprendre que na ko condamner na réel souté et za nzambe mutalinga ka séparation mususu ezala pour élévation ezala mais tant to comprendre que za na ngana na comprendre te bandeli na mona ke mutu mabe ni meto na ko moto pe le kia tant na mona ke ezala ngo yete mais vraiment ça que vraiment azana bien mambe qui non vraiment kitoko c'est à dire que après na on a Congo Top News na na ma mission TV même pas bibika pinga na ma mission de ce qu'on a kozwa conscience il faut na travailler ta ba chaîne na outi pa noli na longo pour total na noli noli atiki ngabe amuna ngape na chité zo c'est ça fort na longo na buzoba na chano esprit ati esprit na mo travail mais aki na film ko atika ngate on a internet
atalaka succès na été atalaki munene na été c'est Karine Mokonzi la baronne na benga Karine mami mokili benga nga yuma na yana zala na ye bato benga nga zoba minazane ti lelo to swana to beba na to finga naka mais to zala toujours c'est une sphère c'est ma sœur yaza mami nenga like bato besa ngalomba yo be mo mosté na ye baki voilà pe le toujours évoluer bien ana poto sa vie na nga pe no sa vie na nga mais c'est ma sœur chérie azala na motema na nga c'est-à-dire que ceux qui disent kamu na nga la raté ou qui passe na nga la raté mais ceux qui passe na la raté c'est-à-dire que toujours évoluer kitoko c'est-à-dire que azana kane ça qui pas changa ba main fort ba poa courageanga atikanga te piste ofungo l'équipe na biso équipe nationale ngam na pesa ka kombo équipe nationale taka Karine adapta ngope to yepi papa ba gel shop to kanga mi ba filora ba ye ba toto juvenal ba ye ba te bele ba junior diaso to me bele pe to bomi théâtre série wana yo le kapi oko le kapi équipe nationale pe pas de Kardashian pe obima kuna to bomma ba fifi si watoni na ba Josepha kuna bango kuna biso ba grâce kuna biso koto de ça dit que to bouleverser mon kili to kaboli ba musicien fabriquer so soigner hérité te copie au solabo était fégime te to ça va partage mais après tant tout le monde tezaki bon moi na tout le monde qui ambiance to sala qui après lelo ndamba sunganga baninga bakenda ba poto na luki nzela poto na keta circuit na kene tension zinga biza baninga ba kene poto na tikalité nzamba bite yo pamba maka awa tano e comité mais na ngatu ponga bana ki mambo déjà mais na ngama mana ki poto depuis kala na kena poto te na ina nga fa na na kini zo mwe lenga kini mo succès est-ce que baninga ba kini na sutuki na tikali ngamoko nzamba biyo bo pa mwana a pala mune tata mutuka tata chicha ya papia yi kaka mama musu ya kala kwa bazo tindikila nga kaka producteur na le seul jeune garçon na monde média oya komi producteur na âge na zanango o mama lokola ibakata azo considérer nga abatizanga na komba le jeune producteur au petit kala au plus ba to ça peut mokile onzima ati botika ngana vanda yo na comprendre que nazana étoile na puissance c'est-à-dire que na miso na miye bisko nazana nani na so scotty na manga banda terre un giga comme la kin sunga te migande que tu bonsoir bonjour na star voilà ben le tout abonné tu es dans Barcelone ba tout tunaki boye ba leke tu autu api expliquer bino et à kola na ina fama bien ko galerie peut-être kana ba ya boulot na galerie na ngate na ko na tangi na ba kola cher na leki na ba reka na leki na ba masamba na leki na mokengeli na leki na ba kola ya bien sango kaka siko na galerie non c'est à dire na parcours na média abiso balambi ponu jamais na kolia pamba faut chila ngambiso ko kana kati achilinga soso saleli biso papa so ya soni to ma de soso to ka kata partie aussi banda ayo ya yo voilà to kola na soso on invite funa tika pona goutte c'est-à-dire que na koli na soso koko na nga alingana so ana mbongo te o tika liputa pona nga aso mera ta kwistnalia akodefa ta kwisi libanda poso mera lia akoli singa bien si lo c'est-à-dire que atana mkona nga wabota va na fête te mais so le 19 on a fête parce que yé muta salinga bongo chaque 19 so mika le 15 aza ya défi masanga na dépôt kuna so 15 casé yo ko fête te boni boy c'est-à-dire que asa ila nga lo mo boy extraordinaire apambolanga taka nembe to hôpital bisinga lekechu na bomi batute na loki mama na yote na loki bana na ngata loki bandeko na ngata na loki pe yote yondo za na musala yo koti na yebikeza terrain mo glissant ko ina mutu te ko simba kisi te pe ko boma mutu te abisala musanza mba pambo makambo ebisaka ngai na lalu yango ekomela ngai lelo na force kana ngati lalu obenga ngati na kale kechu c'est-à-dire qu'il n'a vivre bien tanda ko ngaka ndoka ministre oh Jésus les kechu si go fie ngai ba masa na ba yebi c'est pour la vie ande ko nga ba masa na ngai les kechu mwana pourquoi mwana Karine parce que na mwana ye c'est ma sœur na ninga gidolija ninga kaza ye na ninga katimini c'est ma maman nga benga les kechu jamais na trahi abi que sikazana
là où le cœur de Karine Mokonzi se repose, c'est ici. Le remorso là, na Karine. Oui, na Karine Karine bayokana. Atomi sonyo sto ebiki. Karine na batu basola. Et là on a dit que to koli. Le Karine azala soutenir Karine na kalaboyebi. Karine azala pour ça à sa vie naie, à sa stable na vie naie, à bota, à la famille, à tout ça très bien. Mutu ba ennemi mususu ba guerre mususu to rosola na vie te ba mususu to rosola ba ile ba finga sur internet bazala mitema ba faire bisote bazala ba fan na biso parce que tout ça ba star fait muso finga leke chukwa yeba do finga Karine po yeba na mais ali aina na ngate ya de ba to ba ina ka batu mais Karine c'est ma sœur abi ke ndaza na omwana ye ngana riska biloko mo ngana riska biloko mo pour na Karine na côté ba prison pour na Karine pas côté ba a finga ma pour na nga c'est que na famille c'était pas facile pour na maîtriser famille Karine na famille na nga amona ke ya musika mais ba yeba ke tani aza film moko bien aboelo ne aza gas aza film moko kitoko bino boyebi te loba biso avant évoluer la yo yeba yoka ça que kiri il faut na beba na Karine pour na yeba na mais ngai na beba na te na finga na te pour na yeba na pour na za stable na vie biba finga Karine ba bima na Karine do ba rester ba ngeza ko link Karine za mutu za langage de parler na yena langage na ndenge na ya lobaka mais c'est une bonne fille aza fille mo aza très bien elle parle trop aza mutema bete na mutema neza ya kindo kité asa na kisa za maone mabe eza yi peut-être pas à garder standing na on comprend le figo mais na vie na quotidienne na vie na normal ba finga ba traiter Karine za na kisa za ndoki ya za sto yebi Karine Mokonzi a fille moi limite trop molili je connais pas na famille na kisa ko tarate tu yebi kisite toi ba na mama Maria ndako na nga chapelle ezalaka partout huile d'olive mamunyoso ezali tala huile d'olive eza problème te yo pe luka bomana te oza njinga na otakisi baza ebele po ani obomana te yo na peso exemple ça veut dire que nalinga Karine bakisi na ye nalinga Karine ki motema mabe na ye nalinga Karine na comportement ngamu na ye o toza biso mbale ana poto sa vie na ye peut-être na semaine to so ata deux fois mais soki likambo ye fa telema nga biso likambo ifuna telema mais tu m'as couronné hier boui bato malolo to dimaka malolo akufa bata sango bakufi to ndimaka biso leki bato na nini moi na question mure uti libanda et pas maman na Fadi yi en États-Unis abinanga lalu tunana le Kechu parce que le Kechu ndaki qui charge l'équipe nationale il est basé à Kibongo mais ba comprendre que subitement équipe nationale ekufa elo ne sala po équipe nationale ekufa bongo na bolingo bozaki ekufa te maison mutu na distance na ye eza kozanga maîtrise kozanga biloko koyeba kelo ni ozo lokate koyeba moi na ville alo ata maman na yo il faut yeba comportement na ye soko comprendre maman na ote maman so bolobela yo mati est-ce maman abotanga est-ce que maman alinganga mais ça maman na yo faut maîtriser oyeba ye eza bongo lalo lesinga na yeba ndiko na sa basi nga jela ko biba na Karine ko sona Karine mais non za ka mpanzi mais peut-être jela oublié Léon quelque chose c'est qu'il a parti pour Karine pour quelque chose à partir pour gel te ngai na ko kota parce que za ka na ba Karine ba gel pe ba yakoya mais toi sa famille na gel na ko que c'est ma sœur so je ba bebe na Karine nga na kota rangote et to panzana te et qui ne sont parce que nga na zano en bon terme bosola bien bini naza afite oza déjà bien pour mon Karine na afite na poto ba représenter déjà biso ata lo jaina Karine ba mes attentes ezali ba lobi na ngoba oyoka na kaka ba ennemi te ba mbanda te basintia wadol eza problème te ya biloko yaki na mokide kitaki mataki na ngaso mo ba cité parce que asa vina ye abina sa vina ye olobalika mususu oui olobalika mususu boye comme les olobelaka comme na tout ka ko taka trop mambasida parce que asa mamna ya sa vina ye asa mamna ye mambe yaki kitaki mataki moi mususu azu engagement na ka lobela cité mo bali pa ko leme olobelaka comme no poani na ko cité vraiment lingaka na sotango passer ma sœur bisika zali na pesa ba bonne chance bisou na ye nzamba pambola ye apesa o azo linga ko kisana vie et ça la très bien. C'est dit que l'équipe nationale est koufate. Maman Fadi tozali bien ngalgile le coach nazali. O monya za son équipe nationale c'est que paiement akoma vétéran. Parce que ngale ke tunaza. Bata poto benga biso ba chinois bana membre. Pour recruter batambi te ngana ya Paris wana. Au mona nga Afi, Karine
et les autres aux additions tout ça na coach ibengi na zawana na mettre toujours ma beza te la lu dit nzambe nda yebi o to sala na viso bozana Barcelone comprendre Barça kolingo kina Barça ba niveau moko boete so me lo mo se peut-être chez Barça yebisa Barça nga lingi boete koza hypocrisie na ko bomba likambo na mutema yango to boma yango to yinana edi ko to bulaki Karina manipulanga Karina zo so na Fabregas tinga so na Fabregas na sa ne ba émission l'autre fois Karina so na Fabregas c'est yebisa nga parce que no ndingi na bango et souvent na Zlanda qui peut le colo peut nga na Pedro ki butu tana ndingi na ye Nicodème a beau frère nanga nga za na Karina na wana sirana clash na wira so ne kiti mati est-ce que attaque Nicodème a beau frère nanga so panga te totalement mamba onde kende mais Nicodème ya teke to beba na Nicodème to na Nicodème to kuta na ndao na ngi famille na nga musique Nicodème be za mpanzi na mpanzi na to faire ça mamna biso ça dit que c'est ça et là c'est que nga na yini Nicodème pour na wira son ça dit que je peux pas me gona za opima parce que restaurant na ngi lera mutu kofi au ta poto bon moi on est na 4 parce que ngapi dans un arena le 13 février to za na kofi na Paris ngapi dans un non non za na Paris on a l'hôtel non za na Paris na concert à kofi et royal on est na 4 je pense ba fin du mois après qu'on fera une inauguration terrasse nanga oui on est na 4 jibo on est na 4 kofi on est ba mamba te bibo on est na 4 kuna olingo ya mbato bezi parce que na za mamba de la sala o so na star voilà star to so la star vous comprenez dans les questions mwana nga bena benga yeka trop mwana et les questions sur la non masolo ya production sikoyo au mikolo to benga les jeunes producteurs mais babi depuis les questions a commis trop na ba comédien et a commis be porter malheur ya vie ya ba comédien parce que miswa les questions sur les kiango lobi nango ba comédien ba panzani les questions lalo tanto au briefing et l'autre tu nga pene la luz o te pour tout nanga non ba comédie ba za ba problème na bango wa wela vi ba na wa mbo na bango nyamba Barcelone nyamba mutu moto afinga mutu yebelo nyo lukoloba ndu mtazana ndenge na lobela mam na ye ana yo panza ba comédie tina chaka atwe ngana sa ba production ngana panza ba mpwana mais na film ba mono bengi ba melewa wa fa na kitso ya kati te na tuni yende question eza nini yo boyeboy te ngana journaliste eza bongo ba mo lekana TV wa tuna innocent ya innocent cracher funa fali pas les cracher funa innocent ina ni papi mboma to papi mo ina innocent et non so so ba valeur no te oza respecter te na mokili ana di valeur na nga na bi ona koma ona zali so ina TV la lo me peut na libana na bimaka te to ina TV na mamna sala na internet mais na TV bana na porte na télé maka te ana pour la mukete la lo mais quand même yo mo so reconnaître que ba comédie ba za problème na bango na yamba ki mama shako fingi nani na mbi ba ve na nga ba Caleb to ke bana fingi nani o ba za ba problème ba mes attentes na bango yango ezoleka ne Caleb kabana nanga président Caleb kama ya bien kama nanga te za yo mo ba ko sola la lu voilà so clash kana yo te o clash be mutu te na yamba tu nyoso na mesa nanga o na kizanga ndese ba ve masunu ale ki ve masunu fa le kanana non dans l'équipe na pemi parce que fait masou pas les cas avec Cody pour aller ça là pas malgré belé ça veut dire que pour na si la pour na quoi pour kate quoi ya passer mais na pemi moki parce que na ba ça na restaurant na panza ka ba tout et royo le na TV yeba ni ozo loka jamais na mona na tout no na lo te on a betu na betio pour ba connait ba ina ngate ba linga po parce que ba comprendre que les kechu na suka na ba yaya avec la mission na au peut une question donc na tuna ki ata na producteur za censé ko sala musala oyo o na sala nga pona koma le producteur eza media normalement attaque na CCD classe ngoto na lia ba moi mnevena ifasiki mais na zozonga nisi mena bani da cours français pona yeba français moi muke ba article ba accent ma mnyoso pona yeba c'est dire que y a nonsense mais production eza soupende za ki libosote on dirait les questions kiti ouais sûr film les TV kuna yota les tita palmarès todo le maman mapa et qui na ba 100 to qui une valeur to mo souvenir to la valeur et qui sou ki ndoki to mo sou film wa ba diaspora tindelinga na minute histoire vrai après to so moi si ma ça veut dire que les TV ils ont le call là click mo normalement les TV on est top jeu zalara et bimisa ba jeune les TV ko ngana na jeune ba jeune bazo bima parce que elo ko linga kima yango yo moko épinglé pour tout le monde na ba jeune souvent soka leki na leki TV malamo makam est-ce que ba leki na tatamite Camille à quoi
pour bana basi pour ba bimanaye pour ba tatami on senga pe na nzoto ngo pese na robela ata hemorrhoid o tatami cha ilu munyo ko legra to ba so to betseke o mari pe na c'est ce que pe o mari pe na alika to na tatami papa masasi pe na tatami papa stage pe na tatami Patrick Mongo comment ba jeune kaba pa kalobi pe na tatami parce que naza jeune na fungola batu mitema ngana fula mutema na pesa mutu na pesa itinéraire te muni yo fo kebwe te ko kebwe to kebwe ngaso po yepa na ngomo jouer na peksa do jouer te muso te comment na mutasika luko se positionner luka ba chaoka muso za leke TV pe ba mono le 3e fait 4e film bon tu mon potent au moins que pesi bikambango après mo ke ko ça ba chaîne muso po ba chaoka tatami mo ezala raté so ki tatami fona bana na papa masasi ti nankela lokola na bango nyonso na batangi na kombo bazate c'est que loko pe ezate ngaza mwana nzambe balobaka mabe na ye eza problème te biso bana nzambe yo mwana moto ka bana nzambe moto mona ete meto to yoka to kuta ye to adora ye kaka et importer yango wana ça veut dire que la lou mon kilimesana toujours koloba comme nanga ba lobela nga ekosila te parce que pour ça 100 jours to rappela kaka procès wana to mona vital to mona mide to mona sali nga pe ka lekechu bolobaka na bino kaka papi mo tabala batilo ba finga ka kaka sala sembla masque et après c'est quoi ça la vie c'est toujours comme ça ngai na yoka sumutu te soki na yoka ba to la lumena kimara internet na vanda kama quoi semda finga mara akufa na ofinga somda kufa na ofinga ngana kufa tedike entourage nanga enzimanga sikuna linga baninga nanga mi parce que bakutanga na kofinga balinga ba se poser ba famille na bango ba se poser na basi na bango ba se poser ba relation bango lui eza massa na biso za ndeko na biso soki makamuna sa so eza yango to biso etali biso te to linga eka bongo yango vraiment na linga ba tata ba oloba ba ofinga na Kevin pendant les questions lo na ba joueur do ka ba Fifi Firenze olo na Fifi nini président Fidelo ayebi que les questions ça les fort pour na Fifi ouais en tout cas on a félicitations ya Fifi le loyer nazape parmi ba seul chaîne oyo et booster ba jeune pour na ba gag le quoi ba lianza na les TV ba ida mobikisi oloba nini ena zo fana bozo sala ngai sengo oloba nini loba weya ba azoya weya linkoi asaika film ni pati linkoi commenter mo ya mama mapa awasa susu nini to la valeur weya za vena ngai artiste na ngai ya vena nga apu Firenze parce oloba siko nini weya je vais bisike belé mais il y avait pas de retombées zo ko weya yi leti ba Jovi abimane pe kala mais Jovi na zo linga so Jovi mabe ya Jovi na zongo sima na chebolamu na ye Jovi travailler aya ba Jovi oloba nini ba Diane Kamwanga mais na landio izana ba jeune fu oyo obenga bango soute résoudre nini dans le monde de théâtre masule pour moi trop pas les que tu sur yo tourner aux ilanan tikalanan ba libérer batutume yo tikalanan na isuka na pesa ida papa masasi sina nkela yeke bango so balingana tatami ils a pressé na kozanga maîtrise to lukaka o se paraître ngana banana ndeti weya mikono otanga ngomba weya parce que na posa akende na booster weya mikono o booster babile ki tu sois comme weya linko mikolo ça dit que akolo baka bango be ya brazaka bako sa bongo bangala ngo ekika bongo ça dit que weya linko ça dit que na lo bele trop parce que atambula na weya to stafana weya na ça ata plus de 5 films na les TV weya jouer na ete na weya jour ne ko permettre ko jouer na yo il autre ngazé espace indemnité ata Patrick so street Patrick na idée arozang sa weya na yebi weya manquer Patrick on a dit aussi on a ça nga chuter ça on rappelle prochaine des pour même c'est la montage c'est dit que so ba asala bongo c'est dit que na opesa idée weya parce que fi déjà au top weya ni na coach ça na like you Jini mona lemba ayeba na peut-être ça l'émission akitia matisco Jini mona lemba déjà film ya côté film moi à côté à ça est beaucoup que Jinisco
na olongo no makili la ganga na scène o kitisa ngo te doser jouer siko parce que ce qui se dans les gars bino comme kanga likambo mi clique weya Fifi Ginny au moins 3 personnes wana boli musebeli na théâtre nga banga tout ce problème na ba na bango te na pompe bela c'est ma sœur na bête qui est en charge à Ginny ah au sengi na sengi sikwa yeba qu'est-ce que na charge à Ginny c'est 3 personnes wana 3 personnes wana babe tout alo bon ningisa siko bon bo ça te bele kimia pe kuma baka mais na pour sa guerre te na pour sa ka ba zo espace mais ne opesi ba décor to booster na oya mikolo oya linko to booster na weya to booster important wa tonga nga mabe nanga je suis désolé kaza ki eska ba tonga te ba bonne chance na bango attends na film de 20 000 vies mais film ils ont retombé je suis désolé c'est ça et voilà bande ko comprendre toi les kechu mwana les kechu to sur la naie les jeunes producteurs habité le ma solo et déjà félicitations à Nemo de booster merci ba jeune et to continuer et les kechu moi question moko puis ça ka yemoko te bana film moko bwe so na tali na mona maman baby so be ba mo stressé nga tegra ya ka no tegra film moko ba ka to maman mo ki tegra a ko jouer on peut jouer à un moment jouer qui to ko se planer pe tegra et dit nga na linga ba jeune parce que Fifi on peut se charger il faut plus que apema moi peut Fifi ma cordon parce que Fifi mamna sala Fifi mamna sala ka Fifi rosa a tu peux venir na ilombo asino mo film été et moi il a dit autre que là moi film na kimi na ngai c'est pas facile ya metuzanga lui c'est mon frère le pesa mo soume film ko komela ba te bele ba film Rita Lusamba c'est que film c'est que mo suna olinga ngota ngota inquiète te faut promouvoir faut ça mamna ye asa jeune garçon a mutuna ye asa mamna ye betelo bala obota ana ko kanga Fifi te ako ngeti mta manager na niveau kini c'est Fifi sans le mot c'est le mot de compliqué Fifi n'enga sabete zela oh non on a bizela c'est mon manager Fifi Firenze na mamna ngaki libanda mboka c'est Lionel Kambi Anakin Fifi Firenze tara manager quoi Fifi Firenze manager et manager acteur il y a les que tu joueur na ngai sous il a facilité oui ya linko oui ya ngondi oui ya donc j'aimerais que moi bien oui question moi dit banda et pas sœur na biso Coraline Kiambi depuis Paris à la Romitro à Sabona pe na Leke TV et ba tout na Leke olinga batuba ba poussa na pembe na ya Willy Mosheni ya Willy Mosheni ve na oyo moko kaka le un an on cause parce que ngamo na kota na ya Willy na bato belé na kota ya ba journaliste belé na kota ya ba yé belé to belé Willy na boya to poussa pembe na Willy poane ana papa ya Willy to na mama ya Willy to na leki ya Willy propre to na mona ya Willy non nous sommes na poussa Willy parce que ba boya ya Willy zande ko boa kedi c'est lo immortel ngana s'imposa Willy Mosheni etolomo oui tikala na mukili o banda bokata wi rajibe ko faire boire a Charles ngana che tolomo on a changé ba données c'est pas donné à tout le monde tout ce qui a complication na ya lobby ya ke non we ya maman ni non we ya yo bona we ya we ya ngaba kanga bonga ya nyoso Wezo kanga leke tu. Oya fumula nga bokanga yo muto belanga nyoso wa kainga engosanga una mona muke butiko kanga so bulga basise butiko kanga ya gabi to kanga yo mais we ya lokuta wila za venanga asa papa nanga tina micho anniversaire nga le 10 na vani buya wila beinga pesinga $1500 na kraki na ndiko sumbaka na nzela ko suba na nzela ya Willy Mosheni ko dike ngana kota totika kaka non c'est faux na batu tubo ya lokuta on a déjà bon ya wila za pona batu nyonso ya Willy ya Willy ata muto yeba nte azana yo azoza nayo siko nga siko tra 11 ponga so tali muni papimbo momoni nga na internet
Innocent déjà le bac yango. Pour moi genda apoto, on genda apoto. Et ça c'est mon frère. Baza quand même énorme. Non bengi maman, non bengi papa di papa. Papa. Ça s'appelle maman ni maman. Papa di papa. Oui. Oui, c'est quand même moi signe reconnaissance. Et Vincent, ba Franck, c'était Mai. Elle a commis na standing moi singa tulinga ki ono za la fois. Ah mité ma famille nanga. Et qui traverse ça ndeko na banda ko clasher ndoko finga. So fait ça talinga ndo sekali. Lukani na vida nanga. Mais ça rappelle yebi nanga te. Balinga sko basi na banda ko bafani nanga. Ata mbalenga sanga mabe. Il était tout. Bakobela ke na sala ngwa ki mutea mabete baba fara nanga bandeko nanga. Ya mitema. Problème nanga balala raté. Leke chuza ma ele tika bongo ba conseillanga. Bizu bakala bisika bazali. Moto boma minango. Et puis na jeunesse mikoto na katashlia ya Congolais ziba exodi. Mama ya moi c'est kitoko boya kitoko. Leke yem toza ba Jela lobby, ba Karine Mokonza lobby. Ya olekate. Te nga za trop fan ya nzoto tenga. Nga za trop bien na bato. Muso mutaye op ça peut maintenant pas ça nous t'a poussé soit une intention mabe. Intention mabe et ça les retour et bien c'est du boma. Mais soyez pembe na ya leketivi ya Congolais ziba exodi. Bon mais ça naï. Maman bien. Pendant ngaba yeba pe Congolais ziba mo ya rapia yo leketivi ya yo bende. Et naza partenariat na mutu na Congolais ziba mais leketivi ndeza yangai. Bon ba film kitoko ba star ba bima. C'est ça. Et question leketu sur l'arabien na bande konomi tout ya presse. C'est-à-dire ba sœur no ba frère na yo. Presque ba tout nyonso sur la bango, c'est tout presque tout o ya bi o wa sosala na pena so la bango. Ah o ba sula no ndo sula. Oui, na visa bongo. O so no to so anete bi ba relation muso pe ozo obligé so te to zabe ba ninga te. C'est ça. Mais moi tu coup finalement. Ah ba nani. Adu to za na actualité mo to likawa. Netingai prison les que tu ba kangiye. Te muso ko nga funda mutu po komoneza ekinde pa kangisa le kechu netinga na mito na kipasu mambo ya ofinga te ya koloma na kipa na ngali suzote neto finga mabe na ngai na kokade parce que na wasuna na fingi la luna ofingi ça ba comédien donc mamu kolo ko ibakata ya na ndako na ngao respectenga mama linga mama pembe mama shakwa ya ulungi pa na ko tourner na ndo finga susu na gagner nini ta mama shako abanda de sera mobutu respect kitoko parce que yo ebisanga ke na ndo finga na TV après na ozwani Kufinga pe na comprendre que na baby ça ba netinga le peut na ba famille la belle sœur ya ba belle sœur bongo ba bongo belle famille na ngai c'est-à-dire que ba comprendre te ba ba sens na est-ce que ça ya ngoto ya ya ngoto parce que kufinga les gars trop na internet et moi na bongo zo convoquer ba ngote yi noko c'est-à-dire que na finga mi trop ce que famille pe ya moi na ngazo comprendre te azate ce que ça dit que mais ça n'a pas bon so mais ça n'a pas été na mutu ba exodi pe azana bazango ba marié te calfe ba na pe na exodi nete aza nezo ya ko lisiba c'est ça mauvais souvenir les que tu na TV mauvais souvenir ezaka ya grand-mère na nganda kufa oyo azita ko yo liambo na ngate parce que mutatangi singa silo na komi lekechu so na hôpital avant dananga atiki mamne nyosa teka maputa pona nga pona lia parce que ngamesa ko lia biloko atala mi pondu nini fanya kana musuni soka ataza na mbongo te fade fena kusi na coin ça veut dire que ba mauvais souvenir ya mabeza ka liwana etia okufa azoya note na hôpital azo pambola nga kaka bi aleke chukabela nga oyo ya pasi mais te naza nana bien mais est-ce que ça l'a passé vous comprenez l'émotion ça l'a passé parce qu'il y a ça mais on a envie et mutazala nanga tina zotanga dikanga apesanga sentiment okoma osala ba fête chaque année ezaye maman chérie na meki ya maman nanga kaka Siska na fisa falanga kambi na pesi ba azalaka mpe misika azali c'est-à-dire que ata roli yango te à travers ya bandeko bana na ye baleki yanga makutu baboti bamaleki baboti te bile baboti bano baboti yona sambela nzamba za apambola nga nasu mama Rosie lisusu avec la grand-mère na nga ya tskele kwa mama na nga na kin awa
ata famille balo mabe na nga muto to nga balo mabe na nga ya mundela nga kaka c'est-à-dire que bato boko boye kaka o bazala na nga bien na vie bazoku kufa ma rosi kuta assez yo utalita muki parce que ça veut dire que nzamba sunga parce que ma oza tiki bana na so ensuite 10 na 20 na idara bango na sunga bango il est important ezaka passer na lingo chate parce que na mta estomac mta choc on veut se venir ka ba liwa na bango pe na ndenge équipe nationale otozanga maîtrise ya koyoka oye pona koluka po muta kosibino muta mais quoi ngaza juja maîtrise soda guerrier yango nazo évoluer toujours nzamba ko ça toujours na important c'est ça. Mais déjà félicitations à wana parce que tout le monde yo zo évoluer déjà équipe nationale pe c'est bon déjà là que ça bien à bandiko et tous on a besoin de moi sourire pour on dirait na stressé ouais. Tu es stressé ngate mais o tout à moi mbeli mo chuba ngaso mbeli mbeli ngo kwa o so mutakufi to tsika ko kanisa ko lela trop mais ba yebisanga te boto to kumisa ka nzambi parce que soki benza baki akufa to akufa ne tita akufa nzambi ba ite fa kufa kaka peut na liwa na ngana tsikala po ete yange kolisa ngala parce que soka zala ki ngaza ka bébé voilà ngaza ka bébé sis ka meta ngaza so tisa ngo na za mwana mobali fo aluka vi na ta ba leki na ngaba na sima bano ba nuko na ngaba boti ba makuta ngaba boti tiki funa ile ba ngana ina mwana liboso imako na ngai ya ko liboso te ba wemina Kevin e mwana mama apie ce que c'est que a lingilanga kukulanga no nako kose siko mana veka mama mwana liboso mama jina so abisa mu afeti abisa ka $200 ngaba na mama abisa nga $10 yo so machini taka machini ba $10 bakala te imagina ngabisa ka $10 wabisa nga na boko zwa na kaiva motema ti feti pe leki uma 3 jours no sollicité eka yo ko bomsanga zwa $10 salinga bien. C'est la vie. Et voilà, tu sais comment on a la page polémique anniversaire moi boy je crois il y a Rémi, il y a Rémi boy. La page polémique tout le monde va tel si ba journaliste na biso, ba chroniqueur na biso ba remis confiance déjà basina ba. Mon aki camarade no barezi aki na mwasi na ye na anniversaire en tout cas ba félicitations. Et est-ce que les ketchup est possible? Voilà que ça va tout moi sinae. D'être libala na minute sur le roté, era casé moi vous présenter au PC. Libala les sur le roté. Mais c'est bon parce que au moins critiquer les trop bon mususu zo finga ma be na ye. Et ça peut être ndenga coller la façon d'être na ye. On ça ozaka mobali pété. On ça ozapeka moi c'était. Té ndesinga lemba na ngazo ta biscuit et moi tu vandi bozo comprendre té et moi na boki le boko et moi na boki le colo et moi na normal c'est dire que oui, c'est bon. On a tout qualifié na qualification na hote. Parce que ton mère na ngazo ndima nga bon famille na ngazo ndima ndenge na zali bande ko ngazo ndima nga weko entourage na ngenzimi nga. Ça veut dire que naza pepele. Que yo ezo finga zo ba ozata na ndako lo wa ngate, ona mutu ko lo wa ngate, o mataka avion te, o kenda rescate te boye 15 fois les frontières ezongi. Na kolemba Dubai na sala 4 jours na Dubai na ke na ngai na ko se reposer. Taka kuna la na ndako lo mona dégagement to sa ko dégager nga. Avion bala mo pour na Dubai pendant pour 4 jours kaka na moi nguma zongo sanga kin na ko travailler. Ça veut dire que c'est bon ba rési aza mobali hein. Après les commandes zala kitoko bni ba fiba linga rapé. Ça veut dire que suka azo fiancé moi c'est pourquoi pas aza mutu na vie na e. Oza ndoki moli abana ote. C'est pour protéger. Vous avez bien les camions, mais il faut saigner au ballon, c'est important. On a vu la vie, on a été, la vie va finir en abon caca. Va finir Barcelone, lesbienne, ma bébé, la lesbienne, ma coquette. Mais RK, il y a rien, pas basse, c'est ce que tu vas vendre des cas. Parce que RK, est lingue. Les lesbiennes, c'est la bonne, pour passer sur le tel cas, plus soif. Si vous le bannissez. Ah, et puis na combien de bases balinganga ngena fandika na ko finga na ka et le bébé ça ba famille na benga so famille ngolo e botika ngape na mwa muki na balele pe ni nga fama ça dit que eza bongo ba résiste c'est bon félicitations mon frère c'est mon petit hein c'est mon petit c'est mon ami petit ça va sauter na milango massa na ngandi ko na ngato aza asa musa na kitoko c'est producteur immature aza mayele aza na sagesse.
c'est-à-dire que nalingaki tout parce que yoka ba conseil nanga les autres évoluer belé ba pesa ka ba réser espace te nga biyo bofunga bolongwa ba réser okota pourquoi ça na kota okota ata bat ba boyo na okota c'est to yebi okota batu nga ba figo fienga wana bali kitomba la pembe figo so tali boyo ko mama excité ya ba kanisaka eza ata ba kanisa ya kanisela yo comment yo tala pas moninga no mbali mama peso so bongo Patrick Sotali azo mokeme azo détenu ba lopango kuna les tu connais ça là ouais bien comment na ba leki yo ba yina siba na yo na monde de presse et ça la ngabe na ça ka concept comme ngo finga parce que ngasa ni nazaki ko ça ba délire na kalawana so ina chance te ina esprit te na be ko créer te mais na limwa ata yo ngo ya mangana émission te na pesa batika ko finga batika polémique ça dirait conseil hein batika pour ne singai ina iba da 600 des alara ato fingi ngana taloka wana nani nzungu nazo na bwako na kati na kangi bo na bwako na mai na toki soki mais bien peu o apprécier musa na bango bazali hein te bato ça non misa te baleki na sima bazana te ba rési c'est bon tout sinon na ba rési bato bazate bon bato baza vraiment te bon muzo zaira yo omoni nga na zwaka na sala ozwa ko no ebiso esali nini on est tout ça tina mara te non les gars tu viens changer hein na s'attendait que les gars tu on a un micro tokene boy et ben na s'attendait na ba clanche te ba clanche za la sauté tant ils a sauté to koli ya neti boy bientôt là je vais totaliser 30 ans moi bientôt là 30 ans mon kété hein parce que 30 ans ma que donc baté on a ba 29 ans na ça va 20 quelques bientôt là je vais totaliser 30 ans bon ngana moi mon kété donc c'est que ba biso do moko la ko les que to fait ça na moko na ngalelo asenti na va monika zo kola kusa neti nga bientôt na neti ka mwana wa muke na za mwana muke mine neti bo je pense que si je bon pour moi bientôt là Keini Kevani Kaili bon c'est que donc on va na bana boza ke mais aza déjà azaka neti ngai na kolenga mwasi te sana no bimana basi nyoso na bimana ba fi nyoso na linga c'est-à-dire basi balandaka na ngai nga c'est-à-dire naza somo basi te mutalo bate mutaki zete azana ye ya c'est-à-dire naza somo moi c'était parce que so ngaso basi ni balela na misu nga boy skola dinga ne stress te moi so stressé nga ça na ko na ngane côté mais moi ça zana ye c'est-à-dire que si Dieu le veut si ça veut dire que ça va sungi année prochaine bon nazo bala c'est qu'à vous voyager te na misala ba voyage ngata na poto siko na vanda te na okini poto na kozonga na okini tazi na kozonga mais bientôt là bobe yanga papa na za be yanga papa Keini papa Kaili papa Kendal papa bele uwa ba bota swali kapso ya nini kujonta zo bota lelo uta sente siko kana sa nditi ni c'est ça en tout cas félicitations na les Kechu na mono na image mususu en tout cas félicitations pour Obat Basila qui na Obat Baté la radio. En tout cas, va comprendre vraiment que les Kechu a changé. Donc, une fois en débrouille. Et les Kechu, tout le monde qui n'a pas déjà na fin. Et mais tu as 2 heures de temps. Oui. Toi qui n'as pas fin. 2 heures de temps. Mais quand même, on va ta cop. Tout le monde qui n'a pas fin. Déjà, les lois. Les caméraman, les lois. Caméraman, les lois. Ben de la bisosko, les Kechu, Yemoko. Binde tu as moi rubrique na sumo na kinga katsa to baka ya français pour na bina français te loba sikoyo na panda ara fanatique Kevin ara fanatique Lekechu aluka Lekechu panda panda siko aluka Lekechu parce lila Lekechu fort mais marche panoranga marche Lekechu et c'est pile sakaye vraiment donc alingasko jour okutana na Lekechu apesa Lekechu conseil ndenge ni Lekechu fo azala sko panda apesa Lekechu conseil talino pena yi aloba panda sko aloba na Lekechu OK panda lobiga Lekechu ki mutema malamu pele kaote parce que mutema malamu ebele bato ya soba ingratitude fort
olinga muve mutalinga rote asalo tapedo mais les questions zara toujours maele to pengiso olinga batu te mais linga toujours batu mais zana sagesse pe intelligence maele les kokara c'est tout. Voilà, merci beaucoup Bozo Landa conseil à Panda et aussi après si les questions n'engagent les questions faut azala les questions toki na biso na suka mot de la fin ba projet à l'EKTV et puis quelques dédicaces bande kutu balande biso. Ba projet ça bien, je pense mois de septembre Bozo a méthode musuna Congo les Ziba o mambe bossa les matériaux ba parce que depuis siko et belé ba rolanda bala moko c'est dire que ba Bozo ba mission mo boy sclaracha mission moko boy ya niveau c'est dire que tu as pe na poste ba journaliste pe ba ya et c'est boss na biso na Congo les Ziba na lembi na collins de comme lemba na ko na s'engager na pe maintenant na travailler dur mo sanga mo tout passer na ko mo basé sur comme timing na production voilà. Na déjà côté ceux qui n'ont pas été invités na salle na ko so forcé tu comme va ça nga passer bientôt je vais totaliser 30 ans c'est pas facile il faut suivre ça maman la carrière hein la carrière au 30 ans de que ça peut être 4 ans est-ce que nga la 30 ans na lobi kaka ça na mwana mukia on se tanga da 30 ans so maman nga moli baba comme si ngam paka pour la nini ça dit que c'est ça conseil kaka message na ba tout bolinganga nous ça vraiment pas sunga kaka ba conseil na bango merci ya Willy Musheni et Tolomo ya papier le roi la carte illimitée formule ya Souka il a héros José Ndombe Showman premier ministre Junior Musuku prêtre HPR de na peso moto to zakatuna baba satisfait to zakatuna HPR ya tinda ka ba 1000 euros 2000 euros ana ba biso donc malgré mikolo ya papi na raisonner ngate mais na lobaka ya papier so ka raisonner yo c'est que joie nous semble qui trop semaine nous on a fait tu pas pas prier asa muti ya papi lero hôtel be basa les que tu dois être na liste pour yo kota ya papi lero kama na vanda abone ato ça mama ya albana sambila pona ya papi lero azo mbongo ya papi alongola kumba basa alongola kumba nikote alongola bango atala kale kechu ya papi wana tongo abinga Pourquoi madame Chichibola au Kofi a embelé nzembo la patronne Chichibola au pe kombo na ngeza na kati wana au Kofi a l'omédia immortalisé c'est-à-dire que ni o mabangele ki depuis ka boaki ngai ina fila boaki ngali susu ba DJ Azas ba tout jeune ba te bele ba jeune parce innocent ko tunzi mo asali ayoki singa déjà ba guest fabulous guest votre goloba c'est-à-dire que je préfère les jeunes. Mais na arena na kozala les choses tasiko oui déjà mami ezala so oui bakina ba poto na bango bakanga ba ninga te pour nga poto nga spectacle na yifo ba ba billet ba nini ba kota ba fa mama ba fa mama na ba ye mama sana ba Fabrice ba ye miko Fabrice ya mwanza na Paris bwe a kitoko ba so taloka Fabrice wa marié non ça marié tu vois les qui l'ont soutenu que merci à tout bolinga Kevin et pas dans les ketchup merci na RK Mujanga monter ma Barcelone na Barcelone moi ça dibala ça dit que mamu kitoko zame pas battre la bino psto linga bino mingi nzambe oya mama Maria ngaza mona mama Maria merci mama kuyana yo toko senge mama ego ebate ozali ça dit que c'est bon merci na Lalou félicitations courage na musala na yo zaka monter marokita ta nzamba tombolaka yo mo sutuka ah on va na mpiaka mais on a petit ka chichi loko il faut kota dit kitu ebuka mtasomba ngo chichi kiti le soba sika chichi kiti le soba sika c'est-à-dire que mais merci aussi à Willy Musheni asomninga billet je pense le 22 le 23 na koza na Dubaï grâce à Willy tasonga parti mais à papi le roi ndaba séjour na nganya so chichi bola mutuko lia nanga ko lata nanga se sia mulex tala dépasse ya oh là là merci beaucoup na Kevin Panda na ndenge ondimaki kopesa biso tanto sola na yo na kingakati awa inabi ke ezambali bosome mbala sukati Barcelone chaîne nanga yebi ko na bossa na ko je suis un peu grippé mais na salongo pona yo mambo ki ndikitogo c'est toujours comme ça moni peut crédit au magasin ngizela libanga tata mokonzi na PCP mbote bisika zali et maman no Karine pesi mbote
bato bandaki na bandi zeleka Karine motema tigre na pese mbote ngazo bali mobo ya kitoko avimba po Karine za faible suka amboka mobala cheka so ya kana ngaba cheka 6 so no pese ka ba 600 a Karine faible ya ko maba rouge to a 600. Merci beaucoup Kevin Panda, merci na bandi Figo Fienga na pese le bon tonton yango ba raisonnable les problème te résumer à la carte biso résumer te ko oza so moto te Figo Fienga Deba Lokosa Yves Youssef ba fait mbopé ba kota ba dani ba charge reste Mobutu batebele Jazz Kavulu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bande retour à Branches côté à la émission de notre plutôt invité face à la loup. Oui, kumba mabongo na la loup maleba les professeurs et nana zaki boso nanga ezaki lekechu mwana to beti masolo pour biso finga mutute a expliquer pour likambo na motote. Donc voilà, merci na RK Muchanga mon boss, merci na Barcelone mon boss, na pesi mbote belé na mama Fifi Lokula na kati ya Bobini, mama Ani, mama na Ade, mama Fadi na kati États-Unis boutique de Biema la main de l'Éternel, na pesi yo bambote ebele, j'y vais chez toi le père des jumeaux, bambote na bino ya ngwana, bambote ebele na maître Blaise Beko na kati ya Londres, na pesi mbote na Zola de la Cruz Iriel, koza bazombo na pesi yo bambote ebele na maître David Louis, babi makalangi na kati ya ba Paris wana maître Mouya soin asola kitoko et na ebike bon continuer toujours à s'abonner mais bientôt retour réseau ya film retour na kata Naomi Barcelone bozo zo ngo clave malé ba grand chogo ya ni makia du multimillionnaire njilo ba mbote on bana njili tout na pesi bino mbote pour toujours ngam na obundela bino et bon continuer toujours à s'abonner. Merci beaucoup na lelo pour la réalisation, merci beaucoup na Figo Fienga merci Patrick Monga merci Credo Omar Reve. Merci beaucoup. Exodi ba mo sima kitoko bientôt mo na déjà na Congo Lisibana Leke TV. Merci beaucoup ngam mikolo bo benga nga soutenir Leke TV mais faut sambela zinga na ko badaka nga mututro. Merci beaucoup Baringa. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Et si on n'a pas professeur.